bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini et tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. C'est bon. Ok, non, comme un chanteur, comme dans la coin, on va gagner à venir. On va venir et bébé. On va tout les que bébé venir et bébé en bambou. On va gagner à on va donner tout les gars. Eh, beaucoup. Pas si, hein. De vous allez vous pousser. Master, à ta type, on va gagner là. Mais tu veux quoi t'as
bandeko nanga na lisanga ya basante nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali nzambe motema na ngai esanjola sengo kolo sebo na yo na monoko na ngai ekolonga te soki bavisite bazala na orphelinat baya tofongoli nzela soki bino bosisi mosala na bino ta bozobima ozwitwaka je mpona nini soki nzela ekufi moye bino bokota kozala aza na bana kuna aza na bana oyo orphelinat jamais tokoluka to prive jamais biso nyonso tona banini eske tokosepelaki bakanga nzela mbala nsima so boye kaka surtout botinika ata délégation moko toluka tofongoli nzela boleki apres ntango retour na bino tolingi tobato ya moto nde motu baboma nzela napasi bitumba nataleli yo na yo mipepe bambonge nasimbise kombo na yo nasimbi se kondima epana yo na yo soki balobaki mabanga batie mabele po balongoli banzete mbila omusi ezalaki eloko na biso ebaki pantu ya okokota ta tala mpona wana bazofilme bokomisa bana poto bana partout bande balandi émission na biso télé surprise émission oyo tokenda vers badémunis vers baorphelin émission tokendaka korendre visite na bebaza na difficulté bebaza na mwa mikakatano kasi tokenda kosola na bango kopesa bango mwa esengo kosekisa bango mwa ndambu esala mwa malamu mingi ndenge makomi elobi ke soki ozali na ngolu ya kosala moto bolamu kopima ye yango te yango lelo toye awa na orphelinat na mokali pa mama Chantal boyebi toyakayaka ambala ebele lelo toye ndeko moko atinda ekoli oyo kombo mpe ekimi nango ngai atinda ekoli oyo abai toya kotika awa lelo toye totika yango awa paster kosi pusana paster kosi fondation Rabi Mavinga tosala badescente dimanche lelo toya awa na mokali bana oyo ça fait moins temps omoni bango te vraiment c'est le temps oyo te babiki tokima bango donc oyelanga suki ezala ju toyaka na mama Gisèle Pine na mwana na ye otaki Europe nde toyaki awa c'est le temps ntango okende retraite biso toyaki toute façon tozali koya donc temps vraiment donc bana babi tokima bango mais toye voilà esai mwa bien ndeko atinda ekoli vraiment nayebi su kombo te nazwi ntango verifie lisusu talimbisa ngai aomonaka akoli na ye David Kibanza makasi mingi lelo tozani awa ya bokita koli bitumba nataleli yo na yo mipepe bambonge nasimbise kombo na yo nasimbi se kondima epana yo na yo
Bomona nde na memaki ya. Abobetela ngape maboko. Ngale ki baona makasi. Bongo ta. Eta. Ana mama moko na Angleterre. N'était ce précisément à Londres to mboka nini. Mama kanse bino. Bolanda te. Mama zamkili ya poto akanse bino. Ndatine koli oyo. Atine koli oyo. Abeto otikela bino, abeto tanga biso kombo na ete. Aza na Angleterre. Abe bloze belé ma chanter n'était ce toko fungula. Yaka wapi? Yaka. C'est peut te fond to panyo so mabeti. Ezana bilamba. Elambo kitoko te. Kitoko. Bo sepel nango? Zana laksta mususu. Asa nini? Wapi mtalobi? Yaka. Obi asa nini? Loba. Obini. Akata na kitoko te. Naluka pe moko ya mabekasi. Kitoko te. Nyoso ka kitoko. Tobetele pe maboko. Voilà, donc bilamba ezali basapato ezali eza mo ebele bamafuta baspaghetti na peut-être so blo est-ce que to kofonla nyonso to panja kozonga ezonga na moni baspaghetti na chantel aisenga na ba deo eza po aisenga na balutu shawarma na coller umela eza balutu feza balutu. Balutu. Voilà. Oh. Soulon là non bidon na maman. Tout ça mata. Nani pesa la maman la pensa. Balutu. Balutu a poto Bomoni balutu. Oh nini? Lutu ya wapi? Oh nini? Fourchette ya wapi? Yeah, succès. Monsieur n'a pas retourné à l'oba. Ah, merci maman pour le geste au sali. Il y a des cuillères, bah fourchette déjà. N'importe nombre de c'est un fourchette déjà. Il c'est un à chaque peu bah des autos stick. Avec moi ma chanter à ta côté car sur côté que sunga. Ma papa où est ali? N'importe où est kokanan. Ma papa est à basi. C'est un numéro là. Eza ebele mususu asa soki omoni ke ya koteka ezali o ba basket ba benga ngoni c'est biso to kola to benga ngoni yawo c'est to kola to benga ngoni yawo et comment Vance na ebite so na fond la koli nyonso to ndenge nini mais ba sikre ezali oyo kombo nango nini gasepela nde bolobaka yango oyo kombo nango nini nini bon babengaka yango espaghetti nasepela nde babengaka yango bongo espaghetti nini Espagueti. olobi Espagueti. Espagueti. ayebi yango no bokanisaki ayebi yango te nini susu nafongola susu eza bilo ebele mapapa mpe ya basi eza ebele misusu batia oyo mpe ya bana basi oyo namona nti lokolo ya dodo ya bilo ya sika nzambe apambola mama biso nzambe apambola ye bamafuta oyo eza mpe ebele namonaki yango ya bana eza ntunga kitoko nani ayoka ntunga nani akoyoka ntunga yoka ntunga yoka tia na loboko yoka ntunga yoka ntunga yoka ntunga yoka ntunga mama ntunge chunga ndenge nini Ya kitoko. chunga ndenge nini Ya kitoko. chunga ndenge
ndenge nini? Mpoko. Tsunga ndenge nini? Ya yoki na mpe yoka chalbo. Allez, yoka tsunga. Tsunga ndenge nini? Ya mafuta eza ebele abo mona eza milangi ebele na kati. Oh ndiye ba tricot Oh ndiye ba tricot. Oh nini? Ba nini? Wesepel nango? Eza kito? Eza ebele. Na fongola kaka? Na lembi te? Bilam oh là là. Oh nini? Nini? Savon. Savon sokola. Savon sokola nzoto. Ngana lembi na ko fungula. Oh nini? Qui s'amine? Dentifrice Oh nini? Nini? Miliki. Mwana biso kuna azana malnutrition. Ya meye miliki ote oza mikoloti. Tozana miliki ya bana. Tozana miliki ya bana. Il y a malnutrition, il faut miliki ya bana. Oh là là. Na éviter sur les kaka. Faut na vérifier. Aïe ozo Faut na vérifier. Oh bah savon au chocolat. Ah bah na e. Aïe senga chaki ba. Mutalikolo pesa. Il y a un basket à Sika, à son même à Sika. Nani? Il y a Jonathan, wapi? Il y a Jonathan charisme. Ah là là, la personne est dans la ponelier. Rien, Jonathan t'es au oué lango. À son même oh il a bêté la balle. Oh nani? Koko na continue na lembi na ngai. Oh nani? Oh bana vera. Nani? Natika to na continue. Oh nani? Mais on dirait que ça est mingi te. Mais bon derrière ba sakit. Natika la no ba sak na rentrer. Natika la no ba sak oh c'est l'année prochaine. Moi mon code de pèse. Oh nani? Donc c'est en fait nazo luka nakoma ba stick yo. Oh là là. Yé pas azoloba. Yum tozoloba note. Au moins ba stick yango Ba stick za kitoko na so sokoli opatikisi na mapeka. Na bini. Na mapeka obimaso mutoki te. Eza kitoko makasi. Ngape nazana na oya boya on a selaka. Aïsanga eza ebele. Aïsanga nombre na ote mabika eza ebele. Mwe ba mafuta ya bana. Ba benga nini? Nini? Tsunga. Ça dépend. Mutu nyonso ndenge abengela oto ndimika bongo. Pardon na lembi. Bilo msu bofunga ka boyeba. Uwe tikali kuna. To beteli mama maboko. Maman msu aza na Angleterre.
Nzamba pambole bisika zali. Ya moteto sambela na olingaka bato mibale kaka baloba. Mibale kaka. Nani aloba lelo? 2 personnes kaka. Allez loba. Obini nde mama tinde mno biloko. Mama, Abotika mninga loba ko. Komo lo nani? Tamla mkilo mwa makamu nao. Ya kakasi. Telema Komo lo nani? Blessing. Bien chabu blessing. Komo lo nani? Blessing. Blessing. Obini nde mama pota tinde mno biloko. Merci. Oui, merci. Nzamba pambola ye. Abosa na binote. Merci. Betela Blessing maboko. Nani lisusa oloba mtami bale nani? Yo no oloba na ote. Nani oloba? Wapi nani? Petit dada. Ma Gisèle, Zana vous expliquer ma Gisèle, Zana c'est de soleil où tu as la nombre. Allez, comment on a? Allez. Ta caméra. Aya de lolobi nini? Ndete o tab no le londe batine no biloko. Adele. Petit Adele lolobi nini? Tala boy. Bosi oye makoloba. Anga vraiment Adele. Ya Adele loba ko. Obini lelo. Ta caméra. Obini. Merci. Ya Adele. Baboui na bon loba lelo. Allez, qui va parler? Viens bébé. Mets-toi debout. Reste là, tu vas parler ici, attends. Allez, comment on a? Esther. Esther, ya Esther olobini ndenge mama tinde mno biloko. Na pese Nzamba batela mona bikanza ko Nzamba zalna e afungole ba pato potante daki akame fungana. Betela Esther maboko. Nzamba moni geste mama na biso asali. Mama abaki na tanga kombo te me bilo na yo mama to sepeli na yango to moni ba basket asika to moni ba sou ya HM. Naza pe na mdilo msusu wana susu pardonna baksango. Na za saki na nga wapi ye? Ake wapi yaka? Fongola saki pesa na sachet mweza na kati wana. Batina mno su ba veste me yaba mike ka ba veste ba mike. Bolinga ba veste Boza ba veste Yo kamu piko ba veste. Koko dema. Eza mama moko pe atina ikoli abayi oyo. Meme la bana biso amokali. Mema pa ma Chantal yaza ba mikebele. Ba veste oyo koka bango. Ba veste oyo koka bango. Eza ba veste bele. Ko se pa ba veste ngo monsieur va na je pense que maman moni kolina ye. Eza mo ebele na tanga nombre te nzamba mona ye. Na pesi merci na mama na geste osali nzamba pambola yo. Apambola yo. Nayebi ke zamba ya liboso eza pe ya suka te kobosa na biso te nzambe pa kobosa na yo te o patindeli biso bakaleson nzamba pambola ye nayebi ke zamba ya liboso meza pe ya suka te nzambe wana fongola bino ba porte pambola bino ebele pe na pesi merci mingi na papa na nga chéri bisika azali nzamba pambola ye nayebi ka komona biso nzamba pambola yo tomoni fondation ya Mwana biso Rabi Mavinga lelo ya ikotala biso na bakoli papa chéri tala bakoli batindeli biso nzamba pambola yo apambola bino na pesi bino merci mingi. Merci ma Chantal mwana o babakisi susu. Bayake bwakela nga oyo yangwana botala kaka état de santé na ye yo muto romona biso toza besoin potopoto ba vitamine pona mwana oyo miliki. Donc azomela miliki neti akufa. Donc azolia na ye pe akokoza pe ba 9 mois 10 mois ezaka malnutrition mutesali. So bo bengena to pesi vainqueur. Vainqueur. D'accord, azaka molongi. Debologi wana. Merci beaucoup ma Chantal. Et bien voilà tokoba reportage na biso pasteur Kosi. Je pense qu'on va prier après la prière bongo to kenda. To sambela. Alléluia, amen. Alléluia, amen.
Alléluia, Amen, ya, ya. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, ya, ya. Koloto Pesio, merci pour Zanzambe. Merci pour la visite au Nzambe et la fondation Rabbi Mavinga. Tika Nzambe au Pambola. Pambola maman na biso za na mboka ya Londres. Oya pasaki na bana na biso to bengi na komba orphelin. Na ndenge ya réalité, mais en vérité yondo za papa ya orphelin. Papa Tiko Pambola, maman na biso Chantal. Na motemo ya kokamba bana o Nzambe. Pambola bango pe bato nyonso baza penepene na ye. Pambola biloko o Nzambe esika mbongo ebimaki. Esika kolo énergie ebimaki pona kokanga koliko somba biloko oyo Nzambe oyo zongisa. Pamba te koma wana mikanda ete moto azwakaka o likolo epesi ye. Opesaki na mama na biso asepeli kopesa zongisi ye lisusu afaki apesa susu mbala nsima. Na kombono Yesu Kristo wa Nazareth, Pambola Fondation Rabbi Mavinga, Pambola équipe ya Kilongo TV, Pambola moto nyonso, Pambola bana na yo, di pamboli ebila biso na kombono Yesu Kristo wa Nazareth, ndeto sambe peto lobi. Amen. Beta maboko, merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, on est pratiquement à la fin de ce reportage. On était venu ici à Mokali pour visiter nos amis, nos enfants. Et nous leur apportons la joie, ça fait du bien comme ça, mais ça fait mal parce qu'on part déjà. On était venu, on a apporté ces colis. Et vous avez vu comment ça s'est passé. Merci à la personne qui a envoyé. Merci à vous qui nous suivez partout à travers le monde. Merci beaucoup à David Kibanza Makasi Mingi. Merci à Fiston Bastien de FJB, Agence Assure. Merci à Pasteur Kossi. Merci à Igor Silou, Énorme Moukalengi, à toute l'équipe de la Fondation Rabbi Mavinga. Et bien, je pense beaucoup au Pasteur Herbie. Pasteur Herbie, merci à toi. Merci à Pasteur de la Foi. Merci Maman Chantal. Merci à Coco Dema de tous les temps, tous les jours, le meilleur de partout. Il y a le meilleur quand on a parité, un peu partout. Bana! Oui, monsieur, on a bien en allié, on a bien la bonne okanza. Bana! Biso dokeyo, botika malamu. Au revoir! Au revoir! Merci. Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini e tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango lelo toza awa bomoni pembeni na ngai quelques fournitures scolaires na mimi yango mpona hôtel samine échantillon toza na bakaye toza na bacrayon toza na bastylo toza na basac to mpe babag school toza na bauniforme quelques échantillons yango totie awa mpona hôtel samino mosala wapi oyo fondation Rabbi Mavinga tozali kosala rentrée scolaire kala te tokokoka kosunga baorphelinat nyonso te ya Kinshasa kasi ndambu oyo tokoki kosala na lisungi na bino oyo bosutena Rabbi Mavinga bino oyo boencourageaka biso bino oyo bomotivaka biso pour que tosala bageste ya boye amour et compassion tolobaka na devise na biso amour et compassion toza na bolingo esengi tozala mpe na compassion tosunga baye baza na mpasi baye bazangi
nde tosepelaka mingi ntango bobengaka biso ntango boencourageaka biso oyo nyonso oyebiki atindelaka rabi quelque chose rabi zwa ata oyo rabi osaka mosano malamu zwa ata 50 euros 100 euros 200 ça dépend oyo nyonso atindaka rabi kende komona baorphelin kende komona baveuve tosalaka yango lelo toye koremercier bino mpona confiance oyo bopesa biso Fondation Rabi Mavinga bopesa biso équipe mobimba ya Kilongo TV na confiance oyo bopesa biso pe toza reconnaissant na yango nde tozotonda bino soki orphelin moko atangi lobi akomi moto. C'est une façon pour nous de contribuer à l'éducation ya bana. Avenir ya mboka na biso eza na bana. Soki bana lelo batangi te lobi bakoma ba brigand, lobi bakoma ba fazer, lobi bakokoma bakobanda ko nuire lisusu société. De préférence to sunga bango tango oyo. Yango yo mutu ozotala ngai. Yo mutu oyo osaka ba geste ya malamu to pensaka pe ko soutenir ba orphelin. Peu importe bat ozan confiance na bango benga contacter bango sala ba geste na biso to ko soutenir yo ekozala malamu mingi. Mwana oyo atangi te apporter nini na société. Vous savez, on nous dit la plus belle femme ou bien la plus belle fille de la vie ne donne que ce qu'elle a, sa beauté. Mais la plus belle fille de la ville certainement doit être celle qui est intelligente. Elle va apporter son intelligence dans sa société et kozala malamu mingi. Biso Kilongo TV tokanisi pour contribuer à l'éducation ya bana pour que lobby tolesa nzoto tolesa pe bongo. Olesi mwana na musuni, olesi mwana pe na bongo, olesi mwana pe na molimo eba nzela ya nzambe. Soki bongo ya mwana ele malamu, c'est-à-dire akosala pe musala ya malamu. Ndenge kokode maebisaki ngai abi mbongo esombaka mayele te kasi mayele nde esombaka mbongo. Soki mwana aza mayele akoyeba kosomba, akoyeba kotonga, akoyeba kosala makambo ya minene. Merci mingi pa na bino nyonso, c'était pour moi une façon de vous remercier. Na bat nyonso o ba soutenir Kilongo TV. Merci mingi na bat nyonso ba soutenir Rabi Mavinga en particulier. Merci mingi na bat nyonso ba soutenir Fondation Rabi Mavinga. Quant à moi, je vais dire merci na ba collaborateurs nanga nyonso. Je dis merci à Coco Dema Oaza Simabilili, notre réalisateur, notre chargé de Makambo Ebele. Je dis merci Pasteur Kossi. Pasteur Kossi. Oyo tozakana chaque jour collaborateur na ngai pe. Merci mingi na Pasteur Herbie, merci mingi pa Pasteur Ringo Mambote, merci et pa Pasteur Jean-Paul Mata l'homme de la foi, merci et pa Regen, merci et pa Igor Silou bandeko tozana bango na barfelina, merci mingi et pa énorme Kalenge, merci pas na yo, merci pas Maître Roli Kouchi, merci Maître Mouké, merci Angèle Kinkela, merci Papa Kosi Mazebo pour notre soutien à yo, merci Mingi et pas Bernadette, merci Fondé Kabea, merci Bandego Nyonso, Oya Poto Bosutenanga, vraiment, merci pas Nabino Nyonso, Fiston Bastien de FB International, Papa Duval Kasongo, Papa Nangai Dominique Kiele, Mona Moussakata, merci Mingi pas na yo, Mamé Méline Zemba, merci et pas bino nyonso vraiment na soutien na bino Fondation Rabi Mavinga yango malembe tozokende malembe tosala ba action oyo kozala concrète kozala malamu mingi oyo nyonso alinga contacter biso ba numéro eza affiché et to soutenir ba orphelin to soutenir ba vieux amour et compassion. Merci Fondation Rabi Mavinga.